Coucou, coucou, bonjour la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, Bambote Ebele, Bisika, Bizubino, Boboto, Bondeko, Nakati Mabota Nabino, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien, Zambazo Batela, voilà, Zambazo Batela, voilà. Donc, on est ensemble. Voilà, Bandeko Nanga, tout solo la mouke. Et vous allez bien, vous likez, vous partagez. Ceux qui n'ont s'abonner, en tout cas, s'abonner. Et vous allez bien makasi. S'abonner. Et vous allez kitoko makasi. Voilà, bande konangai. To yakiwana. Ko lobela makambo yo. Ya l'or mbongo. To pe sanam shalom na ba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel. Ba shalom bisika bisubino. Et puis, topesi, salam alaikum, na bandi konapso ba musulman, les loisa vendredi, en tout cas, salam na bango, parce qu'ils ont mukolo na bango, il y a église, voilà, à partir il y a 5, on peut mettre ça ici, ils ont mukolo na bango, et pour ça, qui tombe makasi. Voilà, salam na bango, et puis voilà. Matondo la bakimbangiste, bande kona bisa bima, bambote ebele, bande kona bisope, to kotisipe brana miste, bambote na bino. Voilà, bande kona nga ndenge sangwe yaki, vraiment, ezo toka, na kacha ba réseaux sociaux, pour na likambia, l'or mbongo, ndenge prophétie ebimaki, nga pe nazali parmi abatu oyo, na salaki prophétie na lobelaki Marie-Laure Laure mbongo limbisi na pesi bambote belé pas Marie-Laure kombo na confondra ngo toujours. Voilà, Laure mbongo nazaki parmi abato pe na pesa ki prophétie na analysa ki prophétie nga na pesa raté pardon na analysa ki prophétie wana, et puis nzambe pe apamboli eke to koti na moi ba contact mukena ba proche na ye penza. Alors toye koyeba vérité, toye pe koyeba ndenge nini ezali. Mais na lingi d'abord na mekana no kosola na communauté moi muke eloko nini o ba bengi prophétie tant so ba te belé bozo e bangote, parce que ngai moko pe mama la danoise ndeko Adassa prophétesse Adassa to pe bangote belé na mouvement TV. So boke na chaîne na ye boke ne okuta pe asalela nga pe prophétie selenga prophétie prophétie moko boye nazo langwisa batu quelque chose comme ça. Donc prophétie elobi teke ezali réalité oyo mutu azanango na erwana, parce que prophétie d'abord ekozala passé na yo oyo tamsu yo moko pe ozo ignorer oyebi yango te. Mais muta yebi selio passé moko boye makamoko eleka na vie na yo tamsu pe yo pe makambango otikalaka ko sentir ango te, mais eleka na vie na yo tamsu d'une manière spirituelle ou bien d'une manière physique. Prophétie cause à la présent vie ozo vivre siko maintenant ba prophétiser ngo ba yebi ce que oza boye mwana mobali moko azolinga yo kombo na etel avanda ka boye keba na mwana mobali wana mais quand on examine boye na boye eza prophétie à présent ba kopé cette prophétie pe ya futur o eza ke oyebi ba yebi ce que tozo mona na futur na yo que en tout cas ozo zwa poste mo ya bien ya musala tozo mona na futur na yo que par exemple l'homme to mona okobeta concert na na Belgique na novembre bato bakokote belé salwane kozala plein à craquer. En tout cas ko tozo senga yo Laure mbongo luka sali mususu salwane kozala muke solola na manager na yo azwa sali ya bato belé et kozala prophétie bapesi bakopesa pe prophétie que non en tout cas maman kota ba prière tozo mona esprit de mort ezolanda yo famille na yo bazolingaka basala o mabe mama to mona ke yo ozana nyongwa batu ofuta te en tout cas loko futa nyongwa mutu wana batu wana bakoteli yo ba prière mabe. En tout cas sala makasi osambela mingi to moni ba collaborateur ou bien ba collaboratrice na yo ba kroni mama ba chroniqueuse musu ba koti nganga pona basala yo mabe basala chaîne na yo mabe eza prophétie ba ko pesa yo
mais elobi te wana ya futur ke eza bongo ke ekosala mandengo wana siko soki eza vraiment euti epai ya Nzambe que Dieu qui a parlé de ça Nzambe aza bolingo tomonaki yango mpe na Bible ezali eloko nyonso oyo eza na Bible eza lelo parce que tokomi na biso ka babilobela mais ba prophétie na Bible ezali et puis na ntango ya kala bato bande kokende pa ba prophète ata obungisi mbongo na ndako okokende eza na Bible tata moko abungisaki bantaba soki ba meme moko ka azalaki riche mais moko kaka ebungi nango kopi koloba ah oyo abungi na ye te mais atinda bana na ye bakenda epai ya Samuel bakoma na nzela kuti bazoloba oh normalement bakende epe na prophétie maboko pamba te c'est biblique faut en avoir quelque chose alobi ke non parce que même na biso bakoko na biso baloba kuba sadidanga kuba dilanga place au sala kande place au lia voilà batala ka moteti guba na monoko te ezali nyonso neza badage pe na coutume alors tant bango bakenda kuna o bato babungisaki meme baisi bango te meme asi amonani donc mais nazo mona na likolo nango na futur na yo okoma roi bozo mona loko balobaki na okoma roi est-ce que boya kiango te andimi yango bala moko na okoma roi yes andimi yango mais so baisi ke kokufa e komi o professeur okuta te tango bande konanga bayebiso prophétie ezala ya bien ezala ya mabe yo fo zongisa misu na yo e faut tourner et pas en Nzambe ezate o banda kofinga la danoise nga mutu na lekisi prophétie na chaîne nanga o bandi kofinga ngai est-ce que ngai na nga nazana nga prophétesse te na yanga nga pe na liboso na bino te na lobaki Nzamba la kisinga boy te so ina yeko isa bino ke Nzamba la kisinga boy na kosi parce que naza prophétesse te na koza na parole de connaissance na koza na likamo boy na lobby e kokisami lemsunga mo pe na kamwaka mona lemsu na oloba na mutu boy na lobeli na oloba na na omona neti yo lingaka bayanzi te Moi lobi oh mama de nozo yebi mondeni na lobi na ngakaka Nzambe na yoki na ngango pe na matoi te Nzamba lobelinga non ebimi na ngokanga bongo na yebi na ngango pe te ponye na lobi eke na ngo pe vérité donc nga sikoyo nde sikoyo nga en tout cas ndenge na landelaka Bible na ngai omoni na yebi ke parmi ba prophétie eza biblique omoni neti par exemple ba 10 mwana o batu ba pesa ka bambongo pona nga na pesa kango te na kotika la pe kopia ngote pona nga na yebi ke eza biblique te pona mona na nga ba 10 mwana te batu ba pesa bambongo donc nga na kopesa na ngai te voilà et puis ngai naza na ndenge na ngai Bible ba verset na nga o ngai eyela ngai na landaka yango yo poso kozana ba verset na yo lobaki dim faut pesa mbongo pesa parce que mukola suka toko samba pa Nzambe toko appuyer ngona ba verset oyo yebi parce que Nzamba lobi oyo yebi na yo te ye pa kotale no yo mbongo te ngalo kwa na yebi ke dim eza mbongo te dim eza makambo mususu donc ngai na akuna te bo pesa ba dim na bino ngai sala kanga ni show ni fois po na yebi mais lo kwa na yebi offrande ezali na Bible na pesaka offrande na ngai na église voilà alors bandi konanga makama Marie-Laure pardon et alors mbongo tango eye ngai na sina yebisaki bino ke ngaba yebisaki ngai epa ya mosai na Nzambe kaka to benga kaka bango so basai na Nzambe me bandi konanga basai na Nzambe nyonso nga na yebi na mokili ata moko nga na yebi Nzambe na eti donc ngande naza boy na lobaka jamais Nzambe ya pasteur ngandi sale mbele nanga okotuka ko kango na munona ngate ngala lobako bele Nzambe na ngai Nzambe asala nga oya pona kanga parmi ba superme oyo kotaka na libuma mama nanga ekota kebele mais Nzambe azui yanga capturer ngo et puis Nzambe ngo longola nga na Kishasa bandi ko ngana ya poto miracle na ya ndenge bino boyate mobali ya bengisi yo soit famille ya bengisi yo soit oleki na banzela bikata kata te
oyanga koya poto nanga eza miracle oyo nzambe asala na vie nanga atala masumu nanga te atala bosoto nanga te mais azwi nga lobi nanga ke non yo na Congo okoka na yo te comprendre mais contraire na Congo ba camarade nanga nyonso natika bango baza na vie moko ya bien oyo ke nga na poto na hotel mate mais nzamba permetta ki gate na sona nga mona ba est-ce que sona zayi na katikati na bango nga pe na ngena zwa vie lokola bango mais nzamba tchenga awa place moko boyeke na kozwa traitement na kolia na kozala la libanda te voilà na somba pe ndako te mais na fanda na ndako bien voilà donc na kumisaka nzambe pona ngo pona nga eza miracle alors ngai naza eza sous le baoba eza chaîne nanga donc soki na calendrier na ngai na lobi mikolo nga na olekisa nga basai na nzambe mikolo nga na olobela nga boy nga na olobela na ngai nga na otala bino te ona bonika na lobela rando ou bien na lobela boye bozo ko influencer batu o mwana mwasi ba boye yo ko lobela yango te o te place ba lobeli yo kende kuna koyoka so ozo zela analyse nanga na kota na makambo bonte po tango ba ko balukela nga babandi ko finga nga yo wana ka mutozo bana sala analyse o kende pe sukuno bandi ko finga ngai donc bandi ko batu bazwa kama yele omoni en grandissant tozo mayele alors ngai soki ba prophétie et bimi et ke nga na yoki yango et puis faut aller na yoka ngo faut motema na nga pe beta ke oyo na sala ngo analyse oyo te soki na sepe na sala ngo analyse no sala ngo analyse lor mbongo ndenga zawana ngai prophète aleka ke pananga na makambo itali liwa ya mwasi ya Pasteur Marcelo alobi ke toza pe na chantre munene ya Congo ya mwasi yepe kalate akokufa ngabi après na tuna kiye na pleine émission kombo ne nani aboy koloba kombo na landie na privé ayisinga te mama la danoise okuta isinga ko enregistrer nga te pona na lingi problème te ngabi yebisanga ezana ayisinga izali lombo ngesala ki ngai pasi makasi nabi pona nini su ye mutu azana na kutu na bulaki bana baza pe na omike aza pe na no jeune kutu na koksine pe 50 ans te nga baki non ça m'a fait mal le quoi na ye baka proche na ye moko boye na lobi na benga ye molimo na nga esepela ki nango te boya ki nango nga so elo na no sala esprit na nge boyi na tiki na nga na fandi na nga nde na ye koyoka mwasi oyo nazotiela bino oyo aye nazotiela bino susu yango mwasi yango malgré si nasalaki émission na mwasi oyo naotiela bino sikoyo aye koloba ke commission free with trading too. Aye koloba ke mwasi yango wapi nazalaki nango prête awa ebungi susu bozela yango to na bongisaki yango déjà na esike kobandela voilà na mwasi na otiela bino boyoka ye aye koloba lisusu makambo yango nde ekosala nga article na bi mais makambo yo mosali na nzambe wana alobaki yango yesu alobi yango nasala yango émission esala nini eyokana pe mwasi oyo pe eyokani etalami pe bele alors nga pe nalobi nga pe eyokana mwasi oyo etalami à peu près 25 000 nga ntango nasali yango tokoki siko na ba 40 000 views nga nalobi te nasala yango mpona eyokana kuna na sens ke lor mbongo asala nini soki ayebi ke aza na quelque chose oyo ezo reproche ye asala nini asenga nzambe nazoyeba na bible mobali moko boye azaka pe mosali na nzambe me nzambe atindaka mutu prophète ayebisa ye ke azokufa me mobali wana balobi na bible te ke asala ye masumu balobi te ke asalaka boye asali boye non balobaki te akotaki baloge banzembo ni ekutaka epa mami wata mateya na ye eza ya bandoki non mais nzambe alobaki mwana mobali wana abalole elongi asambela makasi nzambe abakisela ye su 15 ans soki lelo mosali na nzambe amoni liwa par exemple epaser pa lor mbongo elobi te ke lor mbongo aza na hôpital aza gravement malade nde na bandi koyoka na ba TikTok ke lor mbongo aza malade lor mbongo azobela te
aza en bonne santé et l'obité que lombongo aye banzembo na ye utaka pa mami wata et l'obité que lombongo asimba bakisi non parce que tozo balobi prophétie nyoso faut to encadrer mon bible ce que tozo prophétie andeko wana banda pe kosalela nzambe. Est-ce que na Bible balobi kazaki magicien ou bien na Bible balobi kazaki na franc-maçon? Est-ce que na Bible balobi boy non? Pourquoi ce kaka prophétie bimi? Hein? Ce qui azaka ayembaka bokobo cheka azana bakisi. Ce qui kaka ayebani azana mbongo. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que prophétie, moutou appelle ça kinga prophétie ya leur mbongo. Appelle ça yemoko na ba chaîne prophétie ya miraye sa paix à son âme. Appelle ça prophétie ya Chaka Congo. Appelle ça prophétie ya Chaka Congo. Ndenge kaka pese la monde pe koki selama. Mais botika la kolobate ke ba pese prophétie ya Chaka Congo asimba bakisi. Non. Parce que chaque fois, on a yembate et l'eau comme alunga zo sala penze zate. Bomoni pe mira yesa théâtre pe simba na ngote. Mais ceux qui veulent penser qui prophétie que zaki si la bisalu ou bien zala qui belle vie mbala moko ba simba ba kisi nzamba ninga frapper bango te bandi konanga. Eza bongote. Ça n'a rien à voir ba pesa prophétie. Lelo ba ko pesa pe prophétie nanga. Ça n'a rien à voir pour na qui cité et l'autre côté. Et là, nous avons une prophétie que dans l'avenir, ah là, dans nos aussi bakisi, dans l'avenir, ba moroboye, et na l'oublié. Ce qui nous est là, on a neti, na linga na sala, natiki. Ba zo, là, dans nos si, ba loti olingo kufa. Tem so dans linga que c'est sa bébé. Bande kulangai. Bébé nde makambuti. Bakatanga mo ba misuni ya matama ya kingo ba benda ngabwe ba benda libumu ba bakisa kotoyo mamona bien na sesa su bebel wana te na moni neti e ko mema ngai eza bongo siko oya ya lor mbongo boko mi lor mbongo za na tension aza maladie te bande ko na ngai aza na tension te aza ne loko te aza normal tokolo baka lor mbongo akomi munene. L'ombongo est diminué aux uba poids et belé qui ta maman mounene et sa mabe. Toko le bata bongo. Mais bon le bake l'ombongo azo bel azan hôpital azan hôpitalité. Mandi konga na solo li na source sûre. Et puis le loka mi balé na ekolo ba lisusu en tout cas on a dit que bolimbi c'est pas l'ombongo. Pona na lobaki l'ombongo tika choko. Ngam na lobaki. Na yoka ki ngope wapi epa ya Jeff Ifongi pe alobaki alo mbongo choko eleki biso patolinga Jeff Ifongi mo mate ane pe moni coach biso e contaminer biso ngape na ye na live na bia tika choko nzoka ni mwa mwasa bato achaka na ye choko te na kochela bino boko mona ba nini ezo défiler ndenge lor mbongo azala mama na ye ndenge azo yemba ndenge na kochela bino eza nango ba lumière. Ba lumière au cabo monaka moko kesika moboy ba tio lumière makasi obimi pembe moko ke place moko boy lumière a mobulu obimi mwindo ndepe kabino bolo bangala dano zoza mwindo angolo bamsula dano poni o chechoko to sepelti falo mitika la pembe nzoka ngana za ni choko ni mwindo wala angolo naza mwindo angolo te naza pe pembe te naza la couleur moko impossible à expliquer. Voilà. Donc, bande konangai, monanga kaka nde oyeba opesanga couleur nino opesanga. Nazande na batache ya neti na lingaki nazala ndundu raté. Nazala batache wana. Ya pembe mobo neti ya bandundu. Nazala na ngona nzoto ya mike donc voilà. Mais o pendo benginga mwindu penda ya ngolo bolongola nga na liste bata mwindu ngolo. Voilà. Donc bande konanga ezandenge wana. Alors, binosko bobandi ko sala ba live na ndenge ya mabe na ndenge ko kluwe siko mwana mwasa batu na mbeto hôpital o asobela o boyete eza prophétie bandi ko boyo kaliso prophétie na bokebi nyonso voilà to andoki na biso na suka vraiment bo liker bo partager Acha volé. Boyoka. On prend les olobateo.
Et bah. Yango même ndeko wana na opesa ka signe. Tant on lancer image dans la chaîne na na silike makasi na zaine sengote parce que je sais bien que aza suna nzambete. Conduite ne za su malamu te. Aotambola na ubanga nzambete. Na silike makasi na silike Zalaka puis bezanga te bandeko na ngai voilà tozo continuer. Ouais. Message de goda susuni. Message yo na zanango wana na zuyango lelo. Boyoka. Nzamba sani ndenga salaka na tongo lelo. Atili ba envoyer na ye pour que ba kokana ko pesa nga message. Et message on a vu lelo eza message ya maman Lombongo. Nzamba zo senga ye à se repentir sincèrement. À se repentir sincèrement. Comme voilà. Nzamba zo senga ye à se repentir sincèrement. Suki balobi makobe nga penga ila danoise. Maman la danoise Nzamba zo senga yo au se repentir sincèrement. Si balobi na muta se repentir sincèrement, bilongo kantizani. Bilongo boye Bible lobi na bisoni. Lisumu munene na lisumu muke ezate. Nzamba lobi na biso bongo. Sikotango balobi mama la danoise ezala ngai repentir sincèrement. OK, no mitala. Mama sumu nini nzambe yanga ye na seka kabatu. Ngape na so na bani ko seka mutu nzambe na ma ete fonatika. Ngape nzaye na respecta ka ba rendez-vous te. Mon appelle mutu rendez-vous no respecter ngote nzambe na ngalingi te. Nzambe na ngaye ngape nza isongi kotonga bongo kaka ya bongo masumu bongo nzambe azozongo lisumu. Mais bino woloka mamo la danoise asimba bakisi bomoni la danoise ndoki nzamba lobi ça n'a rien à voir ozala ndoki osima makisi ozala ba magicien et pas nzamba lobi lisumu munene ya muke ezate et c'est dans la Bible. Alors pourquoi so balobi na lor mbongo ke maman se repentir sincèrement et li ko lobaka ke teke il faut asa nini pour na il faut asa nini asa ba loge non ba ndeko nanga loin de là mutu moko azangi masumu azate atonga kape aseka kape aima kape ale musupe na to moni bongo na kacha libala azana ye impoli pas mobali na je dis seulement on na lobité que c'est solo on ne sait pas ba ko le bape à se repentir parce que moi na nzambe tant ozo ko yemba il faut za la penza oza la propre c'est tout ça n'a rien à voir. Tant sous nzamba senga kaye avant à chaque fois faut yemba na miso bat faut genaka ya gena na été aliaka na e par exemple nzambe pa koloba il faut parce que nzamba oloba na yo nzamba eloba na mutela muna ndenge na e pourquoi biloka faut bozwa ngoka ke azana ba loge banzembo na yeza ya boya kindoki banzembo na boy non bande ko ce n'est pas ça c'est loin de là. Et puis maman na biso atika lipe koloba lisumu ngote onzamba zoloba na ye à se repentir sincèrement azonga aya ko yebisa biso eloko nini nzamba zo yebisa azo yebisa mosali na ye à se repentir sincèrement azonga loba si nzamba pesi ngana yebi mama Lombongo te na mona ke na télévision na yebi comme chanteur mais na boye de vie na yebi ete na yebi pe condition ya vie na yebi te. Mais Zamba lobi boye. Si ni o azota liso que non, au komi kokende vers la fin. Tala état santé na yo tension komi ko boako air nyonso. Répands-toi parce que l'heure bientôt ça va sonner. Voilà. Nyonso mama zoloba eza nango teke eza présent. Voilà, alobi na ye nyonso eza nango prophétie, OK? Parce que tant on nzamba lobaka akoloba elo mo azoloba sikoyo mais eza nango ya sikoyo te. Mais nzamba azolobelo yango. Tant so parce que Lor Mbongo na ye moko azana na tension te. Azobe la tension te, azana normal.
na ye moko mais ndenge mosali na nzambe alobi bongo okosala nini oke kotalisa tension na yo bandeko so na oloba bongo na yebi ngai na oyebisa bino lisolo moko ndeko na ngai proche penza mwana ya grande sœur na nga azaki na problème na genou na ye balobaki ke azwi tuberculose na genou baliboso na yoka pe tuberculose ezalaka na genou nga na yebi ka na bapoumon bandeko wana na Belgique na genou alors abengi ngai ayebisi ngai Rita babenga nga na kombo parce que tokoli ndako moko to alikuwa baleki na kulutu ntuka bakanga tuberculose na genou na moneka genou na ngai komi ko vimba et c'est lokola eboti mai aki na hôpital babeza tuberculose bandi ko pese ba antibiotique et tout alors to ngai na bandi osambela na mosai na nzambe pe ya sonam akufa sœur na biso mama Emma to osambela na yebisi pe lokote mais na zaki na skati na nga na ki na souci ya ndeko na nga ndeko sanga bi en tout cas sœur Rita faut sambela makasi pona mwana ya leki na yo en tout cas bazalo kwa ba leki na nga tokoli ndako moko mwana leki na yo faut sambela makasi azana tuberculose na ba poumon asko ya zaki na bébé na zaki na ba 9 mois qu'est-ce qu'on a dit Nzambe alobi yende muta benginga alobi na ngaki azana problème na genou bon ce qu'on mwana abi en tout cas mais mwana zalaki bien bande ko santé bien makambo nyoso bien donc azomela miliki na ye bien makambo nyoso bien abi en tout cas yebisa ye bakende ba tia mwana na prière pe bakende hôpital yekutu mosai na Nzambe alobi bakende na mwana na hôpital boyebeke na vandi na bandi ko raisonner na bi na loba ou bien na loba te bwana ngai bandi bolande ngai ngwana bandi osobo mona ngana kangama na prophétie na yebi banzela nini memanga neti yo pe nengo zana soko kangama na likamuno moko boy pono yebi bande ko soki prophétie wana te lemsu mwana na ngaka kufa bande ko na vanda ngamoko na bangi na bengi na no grande sœur nanga na yebisi na bi ekozala est-ce que na loba abi o loba ngabi na bengi parce que yepe azaki mutu binzambi te bisambela te ye kaka catholique na eti lelo bazaka na catholique ayebisi na lobi na ye tala boye alobi na nga ça coûte quoi pour na mema na hôpital batala et malgré genou na yo sanga pasi nazoko kapenda ko conduire voiture bien te mais je vais faire un effort na conduire ka voiture na zulaye rendez-vous oyebi ka bengi docteur naye docteur akei parce que balobaki ke tiber oya genou ezaka nango contagieuse na mututé alors ezaki nango pe na tina mote basala bango be examen na kachanda amemi pas docteur naye docteur acheye ba nini ayoki na kacha ba poumon naye bo ba bouyi abia non mema ina hôpital a munene ba koma ka na hôpital a munene boyi ba tala eka boyi pa tuberculose ya makasi bande kunanga ba zo mwana mbala moko na isolation ba lekisa susu bango ndaku mombana yena mobali ne ba kesu ba se bango examen ye kaka o genou na ye wana ba no media ba antibiotique e komo ke na mona suka mobali na ye azali na tuberculose mais mwana na ba kangai na isolation pendant 14 jours mwana ya 9 mois na place pas katara mabele donc mwana omelaka ba miliki bazo soigner kuna mutu akota te na awa na kana nini awa abengi nga biye Rita na biso tala makambo bebe na yo bakangi ekuna nga kuna bi na futa tike na ya bia to ye ko moni wapi tozo mona ete bare bakangi ekuna asala 14 jours donc ba moni penza ako contaminer so mututé ba ye ko bimise na hôpital yangwana bande kuna nga ata bo mati na chaîne nga bokiti soko moni ke eza prophétie nazolobela ya ozape na bonde la kabino kolinga ko koma bikoma komate et puis bande konanga bino bato botanga ba commentaire o bato ba koma na ba chaîne bato belé donc émission bato ba aimer ngo plus de 500 personnes ba aimer émission wana cela veut dire que ba sepel na émission alors mais ba komi na bango commentaire te ba o ba omona ke likambo eza normal o ba so sepela ba koma raté
yango nga na pesa mbote ebele na lingaka mingi la joie de Dieu. Ye asoka sepeli te akomi. Soki pas sepeli akomi. Mais bato musu bazaka bakomaka kaka soki ba sepeli te. Bon, soki ka sepeli te, ye wana komi écrivain. Soki sepeli l'émission, alekani na ye, akomate. Siko yango bomonaka ba commentaire ya mabe ezaka tellement ebele par rapport ba commentaire à malamu. Siko yo za wana otalaka ba commentaire. So monika ba commentaire eza mabe. Faut ezalaka e makambo eza mabe. Yaya te zala na discernement na yo moko. Zala na discernement na yo moko. Ndenge mwana mwasi alobi boyeke non. Marie-Laure Mbongo ata l'attention na ye. Mais ce qui ngai Laure Mbongo nake otali sa attention. Na sapela likamba olobate na ke ba muso ko yeba te bandeko. Ba muso ba yeba kate. Fille moko boye tozalaka na ye pe na Danemark. Azaka na zemi, azaka na ye bien normal. Obi ka ketel sa attention boye, tension 22. To azalaka pe na ngai kala danoise o. So na oloba likamba lukuta aobenga ta ya oyebisa bino ke mwana mwasi na zokosa. Azalaka na ngai to nake ko tike na kilo o bobenga na consultation. Bino to benga bango ba yo amwa. Nake ko tike pa ya yo amwa batala ye, bateli tension bo 22. Babi o ozoka vertige te. Bo albelo ko te mutu pasi te. Babi non. Mwana kokufa na libumu. Bazo bimisa mwana. Mwana koba ina bazemi ya ba 7 mois demi bo. Abi abi na boti. Ezaka pe ko bota liboso. Asiga bi oyebike ambulance kute ko zwaye. Ngala yebise ngaku na kendate. Na bitenga na zongi. Nozo ibate so tozaka pe na ba téléphone so pende ngabi. Ngana zongi na ke yebisa mbali nao. Kwa mbali na zaka na shop yo kende boke na ambulance. Ambulance ezui akei tanga komika kuna ba pasola libumu babimisa mwana. Ngana mobali tano oyebisa mobali na zoba o makambo nini. Donde to komi boto aboti ngabi bakena ye tozui na mobali na voiture mobali to landi to ke kuta dia mwana bébé amukie babimisi. Ozomona. Mais azaki na bien. Donc maman lobike atalaka soki ndengeza akende kaka atalisi tension na ye. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec Kamoko, Yakochango, drame moko boy, comme si maman prophétesse oyo a fingié ou bien a lobi ma be moko boye. Tant so azo bapeli kam oyo kobi ki sa leur mbongo. Moi je ne vois pas ça bateau bozo sont négatif. Moi je vois ça un peu compliqué. Puis ngai lo onezo sanga pasi bateau de bozo grammatiser. Pour dire que non, aza maladie, aza na bête hôpital, boye, bino bozo souhaiter liwa, non. Oh, eko banana ndenge ni yo souhaiter le muninga liwa. Et loko yebi ke nzela ya biso nyonso. O banda on ndeni. Il faut zala li boma na mutu na yo, ngapi na kamora bato ba souhaiter la bato liwa. Mutu ko tika la zate. Pourquoi ozo précipiter mutu akende avant yo? Ou bien akende na ba condition mo ke yo zala hauteur nango. Mais c'est bête. On renonce, on yebi, on essaye non, on renonce. Fais la repentance sincère. Longola osa entouré na monde. Longola oignon ses ali monde tout autour de toi pour que tu sois sauvé. Parce que sauvé, tozo zela o ezali na moki. Ce que moutalobi, même dans la Danoise, répands-toi sincèrement, longola oignon so bandeko o ata olala kananga. Ata oza mobali nanga o matela kanga o sala kayaya o yebi kati nanga te. Nga monde na miyebi, to lela ka mutu mbondo te. Ye moko tanga koyoka message oyo nde ye moko koyeba eloko nini bazo reprocher nga OK nazana nga mo santu profession etalinga te. Gloire à Dieu. Mais te ndaka moto en tout cas loko boy non il faut na sa nini na longwa na place wana o longwe atiki mais aroye ko yebisa bino te aroye ko lobate ke te en tout cas profendoto oyo profession eza pena ngai profession oyo eza ngai te non mais c'est à nous tant to sala ba live to yeba eloko ni to loba tout le balokuta te o ezate ke pour le moment azobela na yete mais et qu'on peut que c'est que n'exclut pas atali sa tension na ye
n'exclut pas amita la paix bagage nae nazo tambola bien ou bien nazo tambola bien te abupia est-ce que vraiment ça problème oya ko finga mama Rebecca oyo ou bien ko finga biso ba auto ça na biso ba analyse c'est vraiment bête la famille congolaise oh là là maman wana musala nzambe batu bazana réalité batu bazana réalité ne bazwa ndeko mususu ya basi azali moko ya baye bazako d'exemple lelo éviter ceux qui ba deni ba ba maman wana eta muzolo ba boye batu mususu repentance sincère azoyi mabanze muzo sunga biso et sungi ba ndobele lelo ba bongo na mitema lelo ba ndobele ceux qui ba musala nzambe parce que ba nzembo ya maman là tant on va repentance c'est par là autour de nous banini ya ipan na autour de bango awa biso to la biso ka ba messager je n'ai rien à voir avec maman Laure c'est une maman que j'aime beaucoup la bon moi na nga par rapport et étape à vie nanga how many type bar in a pound no let's add that but no a decimal place ezaba nzembo e consolanga mingi eza maman Laure ezaba nzembo oyo nanda olala nango na olamuka nango abongolaka makambo yanga donc eyeba biloko oyo ok lelo oyo nzambe pa bongoli biso ozolanda achange vie na biso donc tozoya te mpona kodénigre mutu te nayebi adresse ya mama Laure te naza na numero na ye te nayebi mpe calendrier na ye te ngamona o calendrier na nga nano eza nao très compliqué yango nauta koloba na émission elekaki soki tozoleka boye mpona koloba parce que le seul moyen oyo ya biso ya kocommuniquer na bango eza kaka média ozomona donc eza na babiloko ye moko ayebi na nzambe oyo ezosenga keno ye na nzambe basolola nabengi ete kaya koconfie soki alobi ke asepeli keno amoni ke bapaster ebele ayebi oyo babeba déjà amoni ke alingi adénonce aya dénoncer tozala biso nde tofandi boye twana bakesa bato ebele mais tokoki obimisa yango te ozolanda aoki oya adénoncer nous prions sur ma soeur sur ma grande soeur tokosambela parce que souci na biso eza nde kokota lola eza nango bamituka te eza kolia te eza kolata te souci na biso personnellement eza nde lola eza nde lola nde tozoluka eloko mosusu te donc message oyo nzambe apesinga eza ke non à la repentance sincère et puis à dénoncer pour que vie à santé nae peut-être na éviter et ça que non nzamba zolinga lobi kwa santé nae ou bien ma jour nae ndenga lobi que bientôt ça va sonner je ne sais pas quand liloba na bana nzambe tout ba biso message voilà bandeko nanga to comme na suka émission na biso j'espère que vous comprendre. En tout cas, bon, notez bien toute la famille. Laure Mbongo, je vous l'ai dit. Hein? Wana penza na boy na sabino na soloni na yebe na soloni na yete na soloni na nani mais nazo yeb sabino ki aza na maladie te aza en bonne santé a wuti kozala kutu na Belgique kaka awa soki na mars na woche la bino babilili wana ezoleka ezali Laure Mbongo a wuti kozala awa na Belgique na moi en tout cas février na mars azalaki na Belgique mais bomoni ke eleli eyokanaki nango pété bato ebele pe bayebaki te yango na woche la bino bilili oyo ezolakisa awuti kozala awa aza en bonne santé aza maladie et puis wana ezali prophétie wana pe toyebi te est-ce que euti pa ya Dieu le créateur euti pa ya diable euti wapi toyebi te mais ngai mama la danoise nalingaka nayebaka nanga source te je m'en fous ya source ya prophétie ngai kaka soki nayoki nanga prophétie eke motema nanga esimbami nasala analyse na kosala soki pe esimbami nango te na kosala na ngai pe te donc naza na ngai bongo donc wana eza nango nga ndenge na marchaka na chaîne nanga ndenge naza na calendrier na ngai et pardon na carnet nanga ya makambo nanga ndenge nasalelaka. Alors bandeko nanga merci na confiance bozo pesanga. Merci na ba nouveaux abonnés ou bo s'abonner massivement. Bo continuer ko s'abonner, to se soutenir. Mon numéro de téléphone ezali 0044 74 38
08 16 23. Donc 0044 74 38 03 16 23. Ceux qui ont la solitude, ozo luka mobile, ou bien ozo luka mwasi, site de rencontre na biso ezali, eza makamba lokuta te, ezali vérité. Ceux qui n'ont pas parce que na lingi bino, na balisi ebele, na komiti na bakoko babotami, na site de rencontre wana, ezo que de 6 ans d'existence. Alors de kunanga, n'hésitez pas. Ozana Europe, ozana Amérique du Nord, ozana Canada, ozana Australie, au Bengila danoise, na kusale la yo, makambia bien. Botika la malam, journée malam, leur mbongo n'est pas malade. Leur mbongo est en bonne santé. Et puis, azana na concert na novembre, na Belgique. Alors, oya lingakaye, boke ne kota, et belé. Boko te belé, boya, en tout cas, na tikibino, botika la malam. Bye bye, bisous à tout le monde.